tondi botondi na bae oyo bazokaton na bango pour na kolanda Benel Télévision sur TNT canal 554 bientôt sur Canal Plus. Un grand merci pe ba bazolanda biso depuis poto na 1J4 cadence aux aliments la chaîne partie du monde ça peut cette opportunité il y a koleka à travers l'internet. En tout cas, peuple de Dieu, je vous remercie. Natoni bino botondi mingi pona émission oyo et shengelaka tango et koki bana na nzambe po bazaka ba impact na bango. Voilà pourquoi l'intitulé de cette émission c'est l'impact de la vie avec Jésus-Christ de Nazareth. Bien sûr, notre invité d'aujourd'hui, notre humble pasteur, notre homme de Dieu, c'est le pasteur Christian que j'aimerais directement dire bonjour l'homme de Dieu. Bonjour. Bonjour maman Patricia. Et voilà, bonjour l'homme de Dieu. Boni sangonayo, boni sangoya Logos ministère. Naza malamu, nzambazo batela biso. Nzoto eza bien dengozo mona. Voilà, le premier numéro, il y a émission Impact. Mingi na bandako, basa komi tout na pourquoi seulement Impact? Oui, Impact, pourquoi? Puisque les lots, tous les bana na nzambe, tous mené vie, ya bomwana na nzambe, mais natang ozoluka, omona mbuma ya vie wana, ezomona nate. C'est comme si l'église ezali coexister, mais c'est comme si ils ont existé. Pourquoi? Puisque impact nango ezali komona nate na vie ya société, na vie ya communauté, to na vie ya bamboka oyo ba église wana ezali. Tout comme ceux qui na koloba exemple na mboka na biso na lobi église ezali coexister, mais natango ozomona makambo ndenge ezali kotambola, on se dit que église yango ezali to ezati. Otali makambo ndenge ezali koleka, otali bato bakendaka église dimanche, otali balabala dimanche nyonso ezotonda na bato kolongwa ba famille kokendaka na ba église, mais otali makambo ndenge ezoleka na société, on dirait bato bakendaka église, on dirait bakendaka église. C'est-à-dire que mbuma ya bu Kristo wana ezali komona na te, ezali koyokana te. Yango tolobaki tokoka kolobela impact. Pourquoi? Puisque ce qui likambo ezali koleka etiki impact et comment on a utilisé mon impact pour que bato ba comprendre en malam. Ce qui n'a pas expliqué na koloba que impact ezali lokola et conséquence il y a eloko moko to ya likambo moko oyo mutoko ko wanga na te. Au moins ce qui n'a zu libanga na bambio ezio na elongi awa ezokisi yo ata mutu azala kite na ta na bambaki libanga. Ce qui n'a expliqué que na bambaki libanga tout expliquer mutu ka bambinga libanga awa à partir ya pota ba ko comprendre que libanga elekaki awa. Donc ce qui vient na biso bana na nzambe ezali koleka mandenge malamu et kolakisa impact, c'est-à-dire ko pesa mbuma oyo bato nyonso bakoki kowanga na te, oyo bato nyonso bakomona ndenge na lobi que ceux qui lelo église ezali ko vivre, église ezali ko vivre mais makambo ezosalema neti église ezali te. Bato bazokende église mais vie na bango na société on dirait bakendaka na bango église te. Elingi koloba impact ezate yango biso tosali émission oyo pona kobanda ko expliquer bana na nzambe lolenge nini bakoki komene bomo na bango na ko créaka impact o ezali ko lakisa ke bana na nzambe bazali. Voilà, bana na nzambe bazali na yebi ke bo comprendre tina nini impact fo ezala kaka. Pasteur na yebi te est-ce que impact yango to simbaka ngo no kite par rapport ya ndenge to se comportaka parce que au cause de la prophétie, que Dieu va te bénir. Est-ce que ça peut te respecter la directive? Il y a que simba likabona biso ya ngwana ozomona ke moto msusu akobota mana eloko wana impact ezame eza impact moko ya bolamu ki penzati. Bon impact au cause la ozana makoki. Mais ce qui oyebi ko sale la makoki wana te. Impact comme on en a te. Il koloba vie na yo kozala kola vie ya muto azange makoki à peu près conduite pendant que yo za na makoki na repère cet exemple Bible ezoloba quelque part dans l'Ancien Testament lobi vous êtes des héros mais vous mourrez comme des sauterelles.
boza ba bilombe mais bozo bika lokora ba sauterelle na binenga lo ba sauterelle na lingala te elingi kolobani batu o esengela ki bazala na likolo batangisa ba mosusu bala ki sanzela na ba mosusu batinda ba mosusu na kosala makambo ndenge longo bani bango moko batana makoki wana mais lokolo bango moko basalela ka makoki na bango te moyen makoki na bango monana eyeba na boye ezalité na mutu na ope soki mutu nzamba a pese likabo esengela salela likabo wana pour que likabo monana mais ce qui nzamba tchekat na likabo par exemple la prophétie mais yemoko azosa likabo wana te bato bakoyo te kazana likabo la prophétie la même chose moto ayebi kotangisa ayekoli kotangisa makambo na classe aza pédagogue ayekoli mais na tango azoya koyekolisa bana bazokanga eloko te bana bazobimisa intelligence moko te donc koyeba na yeza na tina te donc ce qui impacte ezalité elingi koloba même makoki ozokanisa ke oza nango ekozala na tina te puisque soki makoki ezali fo emonana donc ebele na biso tozali koéchouer puisque makoki toza nango toyebi kosalela yango te donc na émission impact tokobanda mpe kolakisa bato ndenge bakoki kosalela makoki oyo baza nango en tant que bana na nzambe makoki nini toza nango lokola bana na nzambe tokosalela pour que boyebi na biso to makoki na biso ezala na tina to epesa impact. Voilà, tango nini mwana na nzambe aoyebake ana likabo ekopesa impact. Donc il y a liboso fona nazala nanu mwana na nzambe puisque likabo zo ya après hein likabo zo après na koloba na ngai na kolinga mingi to comprendre que kozala mwana na nzambe ezali déjà une identité okozala mwana ya mutu te soki ozali kolata kati na yo to soki ozali na identité ya mutu wana te oza mwana ya mutu songolo. Pourquoi? Puisque vous avez une identité ya mutu wana. Donc kozala mwana na nzambe c'est une identité. Il y a une Bible ezali koloba par exemple na kopesa verset liboso pour na robanda. Jean chapitre 1er ce qui otangi à partir verset 12 na 13 ezoloba. À tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire ceux qui ont reçu la parole, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas nés du sang ni de la volonté de l'homme ni de la chair, mais ils sont nés de la volonté de Dieu. Naba oyo nyonso bayambi liloba, lilobe pesi bango makoki. Ozoyoka, lilobe pesi bango makoki. Non, ceux qui oza mwana na nzambe, oza mwana na nzambe à partir à liloba. Liloba oyo zoyoka, ezo peso makoki ya kozala mwana na nzambe. Elini koloba makoki ya liloba, ezali kotelemela kimusuni. Déjà, il copie sa différence dans la société. Vous allez dire ah, à ça peine dans mon signe local biso, mais à ça la ramakambo biso, to sala kate. Pourquoi? Puisque liloba na nzambe nde et salio za la mwana na nzambe et pesu identité abo mwana na nzambe. Balobi lisusu abotamite kolensa mokano na mutu. Des fois na kobika na biso na mokili, to sala kape ba volonté à batu, ba volonté à ba obazo. Sungabiso bazola tsabiso etc. Mais ce qui mota bongo li motema akomi mwana na nzambe akosalela liloba na nzambe li koloba mokano ya nzambe moyen mutu wana zala lisusu lolenge ya batu nyonso ezate abotami na lolenge ya posa ya batu te. C'est pourquoi on dit il n'est pas né selon la volonté de l'homme ni la volonté de la chair, mais il est né selon la volonté de Dieu. Donc liloba na nzambe zo komisa biso nanu bana na nzambe. Yango na avant toko na makambo ba makabu o pasteur o prophète o docteur o évangéliste ezan nanu kozala mwana na nzambe. Impact à liboso toza nango besoin na mokili oyo, c'est être enfant de Dieu. Et quand on est enfant de Dieu, tu peux produire des fruits. Et des fruits, on a découpé, ça impact. Ce qui est OK dans l'acte des apôtres, et dans la verset Moko, et ils ont expliqué que c'est dans Antioche, ville d'Antioche, pour la première fois, des bisika benga ki ba yekoli na Yesu ke bazali ba chrétien. Baza ba Kristo. Il y a ba petit Kristo. Toba landi ya Kristo.
sikoyo Bible ezoloba ke ezali ba disciple wana te ba yekoli bango moko te mutu ba mibengaki ba chrétien batu o bazaki komona bomo ina bango nde bazo sala makambo lokola Kristo bazo loba lokola Kristo bazo tambola lokola Kristo bazo réfléchir lokola Kristo donc to benga bango baza ba Kristo ya mike to ba chrétien ozomona elikoloba nini soki tozali kobika bomo ya kozala bana na Nzambe bisika nyonso na kozala bakoyeba ke wana mwana na Nzambe bisika nyonso na kozala bakoba mwana na Nzambe moko avandaka wana mwana na Nzambe moko atekaka wana mwana na Nzambe moko azaka gouverneur wana mwana na Nzambe moko azaka universitaire azaka professeur na université mwana na Nzambe moko azaka chauffeur okozala chauffeur mais différent na ba chauffeur mususu okozala professeur d'université mais différent pourquoi parce que yé ceux qui ozangi point akoya ko déranger yo te poitier au point akosengo mbongo te poitier au point oyo ozo mériter batu nyonso bakoyeba donc ceux qui ozo mener via bo mwana na Nzambe ndenge maloba na Nzambe ezali koloba batu bakomona siko komono batu bakomona wana eloko ba moni wana yango nde tozo benga impact o créer impact na façon ya ko vivre o créer impact na façon ya ko sala musala na yo na politique na yo o créer impact na gestion na yo ya mboka o créer impact na gestion na yo ya compagnie o créer impact na façon ya ko tangisa o créer impact na yo na façon place ozoteka na quartier ozali ko vanda o créer impact pour parce que makambu na yo ozali ko sala ezola kisake motoyo alati identité ya bomwana na Nzambe. Donc, ils allaient kozala prophète nan te kozala nan pasteur te kozala nan nini non. D'abord moi nan Nzambe. Yango Bible ezali koloba que nous sommes une ville soki nazui notre nanga nazomona Matthieu chapitre 5 verset 13. Et le Bible vous êtes le sel de la terre. Et ceux qui mungwa ezangi ki mungwa. Si le seul perd sa saveur, ezangi kimungwa. C'est quoi que zala mungwa lisusu ndengeni. Pourquoi parce que kimungwa ndezo sala ngo ezala mungwa. La même chose. Biso tozali bana na Nzambe tozala lokola mungwa. Yebisanga nani akoli ya biloko o batie mungwa yo kateke mungwa za. Mutu nyoso ke batie mungwa na kati ya biloko. Oyo aliaka mungwa te soki bo pesi ya botie mungwa na biloko oyo. Il ne fallait pas voter à biloko mungwa. Pourquoi? Parce que moi, je wanga mungwa. Exacté. La même chose si on mène une vie chrétienne comme il faut. On prend la parole de Dieu qui fait de nous enfants de Dieu, qui nous donne l'identité d'être enfants de Dieu, de devenir enfants de Dieu, comme la Bible dit. À ceux qui ont reçu cette parole, la parole leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux qui ont mené vie chrétienne nabiso azati. Puisque bawangana vie ba Kristo te bazaki komona bango obi pourquoi ba ye petelo na tango wangani yesu bakangaki e bakangaki ponani batabe non monsieur you façon ya koloba makambo na zo sala amona kazaki na batuana oh ngana yebite balbite façon na yo ozaki na batuana. C'est pourquoi si réellement aujourd'hui on mène la vie chrétienne comme il faut en se laissant transformé par la parole de Dieu, qu'on veuille ou pas, le monde qui nous regarde verra qu'il y a des enfants de Dieu quelque part. Amen, il y a des enfants de Dieu, le rôle à Patili Bonas, respect mon boss. En tout cas, un grand merci aussi Nabao Balan Nabiso na Musika, Colette Nakasila, SP Balunga, M. Bart, le PDG du numéro Oulu, de Benel Télévision. En tout cas, moi je vous remercie, pasteur. Nakoloba, un pacte, Sengeli Bisoba Nanzambe. To zala d'abord bananzambe na utolando tout à l'heure là ozo mona so talina comportement caractère savoir vivre savoir faire savoir poser les actes il y a ba homme de Dieu en République démocratique du Congo. Est-ce que marambo ba homme de Dieu ba comment ko sala et ça a un impact moko boye o ezolongola bango bananzambe ou bien bazola kisabiso déjà na bizaleli ke biso to rabiso ba Christ te pour l'impact na bango lelo ememi ba jalousie ememi ba les hommes de Dieu bazo ko s'entretuer entre eux malentendus oyo ka songolo ba ka nakatena pakala. Est-ce que eza image ya bana na Nzambe ya solo mutuna na yo ezali ko
Tindangai n'a précisé que impact nga na zolobela ezali impact ezali fruit ya liloba na Nzambe na kati ya vie ya mutu oyo abongoli motema. Bon, c'est que papa ça wana babongoli motema te. Zela na okende. Eza impact positif. Oui. Donc na oyo pesi ezali impact négatif. Elinko lobani mutu ayebani ne ka mosali na Nzambe. Maintenant tant ozomona makambo na ye ndenge uti ko pesa un exemple makambo wana ezotalisa te ke oyo mwana na Nzambe. Mais non, na définition na ngai depuis na bandeli awa na pesi Jean chapitre 1er verset 12 na 13 na lobini na bi ke po mwana na Nzambe ezouta na maloba na Nzambe tozali koyoka sikoyo muto azosala makambo eza libanda maloba na Nzambe te tobenge mwana na Nzambe lokolo tokobenge nanu mwana na Nzambe te ndenge olongi tobenge mosali na Nzambe puisque déjà Bible zoloba bayebaka mbuma nzete malamu nani na mbuma na yango. On reconnaît un bon arbre par ses fruits. On n'est pas enfant de Dieu à cause du titre que je détiens de pasteur. Je suis enfant de Dieu à cause de la transformation que je vis, qui est le fruit de la parole de Dieu que j'ai reçue, qui est le fruit de l'évangile que j'ai reçu. J'ai reçu l'évangile qui transforme ma vie. J'ai reçu l'évangile qui me transforme et qui me pousse à transformer ma société. Donc je suis enfant de Dieu pas à cause du titre pasteur. C'est pourquoi on attend otunaki mutuna na yebandeli nga na zongiso na kibomo na yanzambe. Quand on attend otunaki mutuna ya prophétie, na yebso bi non, c'est pas d'abord les titres, c'est pas d'abord les dons. D'ailleurs ça s'appelle les dons de Dieu. Si c'est les dons de Dieu, il ne les donne pas n'importe qui. Il les donne d'abord à ses propres enfants. Sinon, tout le monde devrait être pasteur, tout le monde devrait être ceci, tout le monde devrait être cela. Mais ce qui importe, c'est d'abord qu'on soit enfant de Dieu et qu'on soit transformé par sa parole. Un enfant de Dieu, il met la parole de Dieu en pratique. Comme Jacques chapitre 1er, je crois, verset 22 dit, mettez en pratique la parole de Dieu. Ne vous bornez pas seulement à l'écouter comme des auditeurs oublieux. Donc quand on écoute la parole, on la met en pratique. Quand on la met en pratique, elle change ma vie. Elle me donne une autre identité. Elle me fait une autre personne. Natango e bongi singai na komisiko mwana ya Nzambe. Et quand je suis mwana na Nzambe bizali nanga batu bakomona yango kaza mwana na Nzambe. Na siko su mutu ozobenga za mwana na Nzambe amosali na Nzambe me makambo azobimisa misala zolakisa ezali misala ya Nzambe te tobenga kaka mwana na Nzambe po bino blobi tobenge mwana na Nzambe. Voilà, pasteur, impact nini évangile et cause en dans le monde des affaires. Voilà, dans le monde des affaires, écoutez, donnant d'abord changer perception des affaires. Il y a la différence entre un homme d'affaires chrétien et un homme d'affaires qui n'est pas chrétien. La différence, c'est quoi? Un homme d'affaires, enfant de Dieu, chrétien, il est gérant, il n'est pas boss. Il considère que c'est Dieu qui est mon boss. Je vais révéler que le premier capital, il y a vie, capital en termes, il y a mbongo, ou au pluriel capitaux. Je ne parle pas de capital yamboka, je parle de capital yambongo. Le premier capital dont vous avez besoin pour les affaires, ce n'est pas votre argent, ce n'est pas votre connaissance en commerce ni en affaires, c'est le souffle de Dieu que Dieu vous a donné. Comment ça? Car la Bible dit, c'est de lui que viennent l'être, la vie et les mouvements. Or, sans être, sans la vie, sans les mouvements, tu ne peux pas faire les affaires. Donc, le premier capital pour faire les affaires pour un enfant de Dieu, c'est le souffle de vie que Dieu lui a donné. Alors, quand il a cette pensée, il s'est dit, ce que je suis et ce que j'ai, et rien ne m'appartient. Je ne suis qu'un gérant. Pourquoi? Parce que si Dieu retire mon âme, s'il retire mon souffle aujourd'hui, je ne vendrai pas, je n'irai pas à Dubaï, je n'irai pas en Belgique, je n'irai pas au Kassa pour chercher le diamant, je n'irai pas au Katanga pour chercher les minéraux, mais je ne ferai rien. Mais si je suis ce que je suis, si je fais ce que je fais, c'est à cause du souffle que Dieu m'a donné. Cela m'amène à conclure que je suis gérant, je ne suis pas boss. Alors, celui qui est gérant, il fait la volonté du boss. Alors, celui qui ne connaît pas Dieu, il est boss.
Il est boss, Dieu n'est... Grand prêtre. Il est grand prêtre, Dieu n'est rien dans sa vie. Et je le révèle maintenant qu'il est en train de me suivre, qu'il peut changer, comprendre qu'il n'est pas boss, même s'il n'a pas encore cru en Dieu, mais du moins qu'il s'humilie, qu'il comprenne que le souffle de sa vie est tenu par celui qui l'a créé. Et celui qui a le contrôle de ce souffle. S'il retire le souffle aujourd'hui, tu n'iras pas à Dubaï, tu n'iras pas à Mbujimaï, tu n'iras pas au Katanga, tu n'iras pas à Bandou, ni au Bas-Congo, tu n'iras pas à l'Équateur faire le bois. Mais si tu es en vie, c'est grâce à celui qui détient ton souffle. Pour cela, apprends que tu n'es pas boss, tu es gérant. Tu dois dépendre du propriétaire qui est Dieu. Puisqu'avant de compter les milliards, tu es d'abord en vie. J'ai toujours dit ceci. On ne se marie pas pour vivre. On se marie puisqu'on est en vie. On ne fait pas les affaires pour vivre. On fait les affaires puisqu'on est en vie. Vous savez pourquoi? Même vous là, vous faites l'émission pas plus que vous faites les émissions pour vivre. Vous faites cette émission, vous tournez cette émission avec moi puisque toi et moi, vous et moi, nous sommes en vie. Si on n'était pas en vie, on n'allait pas tourner l'émission. Alors la vie vient avant tout. La vie vient avant les millions. La vie vient avant les caméras, la vie vient avant la télévision, la vie vient avant la politique. Alors si tout le monde réfléchissait de cette manière, tout le monde donnera une place à Dieu dans sa vie. Voilà, merci homme de Dieu. Vous avez un grand événement, 3 grands événements qui se préparent déjà du 28, 29 au 1er décembre. Oui. Du 28 novembre au 29 novembre. Du 29. Du 29 novembre. 30 novembre, le 1er décembre. Décembre. Et aussi les 2 décembre. Le 2 décembre. Voilà. Ça fait 3 événements. 3 événements. Au même moment. Merci. Voilà. Le Seigneur nous a mis à cœur d'organiser ces événements à la fin de ces mois. Et hier, quand j'étais en train de réfléchir, je voyais sur la ville autant de calicots, de banderoles, autant d'affiches pour la campagne. J'ai dit, Seigneur, ils font leur campagne, nous aussi, nous faisons votre campagne. Et j'ai senti une paix dans mon cœur quand j'ai réfléchi de cette manière. Parce que je voyais qu'on a fait une bâche, pas pour voir on veut devenir tel, mais on a fait une bâche pour annoncer l'évangile. Et je me suis dit, c'est une fierté de réfléchir comme ça pendant cette période. Donc, nous commençons le 29, le 30, le 1er et le 2. Donc les 3 premiers jours, nous les faisons le matin et le soir. Les matins, nous avons une conférence des leaders, une conférence des dirigeants. Les dirigeants à tous les niveaux. Les dirigeants d'église, les dirigeants dans la politique, les dirigeants en affaires, les dirigeants en sport, tous ceux qui pensent qu'ils sont appelés à diriger les autres. Quels que soient les domaines dans lesquels ils dirigent, nous les appelons à venir assister à cette conférence dont le thème est « Impacter les leaders pour la nation ». Nous voulons lier la notion du leadership, le pouvoir du leadership que Dieu nous a donné par rapport à notre nation. En quelque sorte, quel est l'impact de ton leadership dans la nation congolaise, en RDC, au Congo? Quel est l'impact de ton ministère en RDC? Quel est l'impact de tes affaires en RDC? Quel est l'impact de médailles na yo ya sport? Hein? Quel est l'impact ya oza mokonzi mokambi moko ya bilenge na kwe moko boye lokola Kinshasa tolinga oloba mingi grand prêtre oza grand prêtre na kwe na yo boye ba jeune ya quartier wana ba tosaka yo bazala simba na yo sko impact nini ozali ko créer na vie ya bilenge wana par rapport ya mboka oyo ya RDC pa nzamba tindi yo. Voilà, merci. Donc wana nde événement ya liboso ya mibale même date wana, c'est-à-dire 29 30 le 1er na pourquoi tozali na croisade ya munene séminaire public oyo batu nyonso bako ko assister na ba baza bana na nzambe na ba balingi koyekola quand même makambo ya nzambe atana na koleka sans que ba s'engager tolingi bango na baya bayoka. Alors toujours peut cet thème tolobi ezali être certain d'un Dieu vrai ou du vrai Dieu
dans un monde douté. Au monde où on attend au banda un impact, on dirait aux gens qui doute par rapport à l'église, par rapport à ma pasteur, pour dire quelque part, monde où il doute les alliés boyé, n'engi na cause à la suite na nzambe, n'engi na cause à la suite na musali nzambe, n'engi na cause à la suite nzamba benganga, n'engi na cause à la suite que son ensemble la solo na monde où batu bazo douter na makambo ya nzambe na bizali yango zo mondi nzamba zate ndenge nini ngana kozala sur na nzambe wana. Donc c'est un message d'espoir, un message de confirmation de notre foi chrétienne, un message de confirmation de notre appel, un message qui nous donne la joie de continuer à aimer Dieu, à les servir. Alors peut-être quelque part, et pas Yozali, tu es découragé dans Makambo Nzambe, tu es découragé d'aller à l'église, tu es découragé par ce que tu vois avec les pasteurs, ce que tu vois dans les églises. Voilà un message qui peut te redonner encore un rafraîchissement, une joie d'aimer encore Dieu, une joie d'aimer encore les choses de Dieu, une joie de revenir encore en présence de Dieu. C'est ça, ces messages que nous voulons. Nous avons compris que les gens sont fatigués. Nous avons compris que les gens sont découragés. Et le Seigneur nous a dit, allez encourager mon peuple. Voilà, c'est ça, ce qui va se passer ici. Et là, ça va se passer ici, à cette adresse. Voilà. Nous sommes à Lingwala, sur l'avenue Bolongo, numéro 236. Référence les alliés terrain local. Terrain local les alliés, terrain les alliés en diagonale, il y a RTNC1. Ceux comme il y a RTNC1, au moni terrain il y a Balizawana. Ceux comme il y a terrain wana église na biso ezali na coin ya terrain na avenue Bolongo. Donc total ani na terrain boy. To kangami na terrain. Somme toza na terrain wana il y a RTNC a comme na église na biso Logos Christian Church ndé pas événement. Il y a conférence à ba leader ba dirigeant na Tongo et puis na pourquoi séminaire public. Il y a battu nyonso. Et puis pour aussi lisa mukolo ya suka ezali le 2 décembre. Le 2 décembre ezali dîner d'affaires. Dîner d'affaires et une conférence des hommes et des femmes d'affaires, des commerçants, des enfants de Dieu qui veulent aller loin, qui veulent encore créer de l'impact dans leurs affaires, dans leur business, qui veulent ouvrir une porte internationale à leurs affaires. To bengisi bango pe baya et kozala programme nous se kozala de 9h à 13h. Oyo et kozala pe de 9h à 13h et kozala na Paradiem. Paradiem est allé en diagonale. Il y a Académie des Beaux-Arts sur 24. Permettre d'en appeler sa précision. Conférence des leaders Ezali de 9h à 13h awa na Lingwala. Et puis conférence il y a ba homme d'affaires et kozala na Paradiem. Alors, bah jour il y a conférence où il y a awa ezali mercredi le 29, vendredi le 30, disons jeudi le 30 et vendredi le 1er wana na Bolongo na Tongo nyonso de 9h à 13h ba dirigeant. Après-midi séminaire public pour na batu nyonso à partir de 16h jusqu'à 19h30. Ce que mukolo asuka les deux wana de tozala na Paradiem sur 24. Et qu'on a entré Isali, Yakofuta, le meilleur $20 pour na kokota kuna nakati. Avantage Isali que okoye kolandenge nini okoki ko continue na kosimba misolo na yo mpe ko kende na yango liboso to pesa on a français thème lokola comment émerger et maintenir son succès. Comment kokende liboso et puis kosimba succès wana regarder succès parce que mingi omona et pas na biso eza moto abandi moi eloko epesi engali à un moment ezindi donc et ça la kanini ki ubanda ezinda donc to ko répondre na mutuna pour que yayo ezinda te lokolo so bandi ekende liboso soki pe na no bandi te oya ko yekola ndenge nini okobanda sans que ezinda. Voilà, moi je vous remercie, homme de Dieu, par rapport à l'invitation en tout cas. Merci beaucoup. On est bénis étant que les enfants de Dieu. Voilà, ce qui est sous ma chia, Azongite, Yakambangu, Koyekola, Ndengenini, Narozana, Kwananga, tant que moi, Nzame, mais impact dans le domaine, Nyonson, impact, et Zarasuka, impact. En tout cas, moi je vous remercie. Au rendez-vous, et j'aime mon con. Qui homme de Dieu n'est à l'oubli et à côté au côté kaka au koyaka au salaka faire moko yo soko mati kaka au kiti tant moninga a ko maintenir impact nae oyo o te kaka au koyaka on a kuna demande en mariage aux un impact te on a na domaine en voyage
séminaire yango ata pour voyager ko ba gestion en mbongo ata ko to sala kana bureau o ko ba neni ya ko batela mbongo na yo o investir nango voilà pour nanga to suki lelo ah mais to yoka quelque chose avec notre frère Jacques pour to kabona beauté impact ces bandits inauguration impact lelo to kabonata na eloko moko pour la gloire du Seigneur. Merci, bye bye.